Merci beaucoup na Seigneur Jésus-Christ pour yenda zalin kolo babi leader des zalin Zambé parce que yenda pesa ka pema yende mutasala mokilo asala ngo yemoko tata Nzamba sa mokilo yemoko yango pona ko remercier ye to pona ko propager aussi liloba ya Nzambe to sela bino émission au bon Nzambe émission bon Nzambe zali émission où il a kisaka lo lengeni basali ya Nzambe batambolaka pour bakoma lelo parce que ba sœur na ba frère belé pe lelo bozali ko landa biso na émission bon Nzambe na kati ya KNB News peut-être ozo sala kindumba peut-être ozo mila masanga ba l'homme de Dieu ba lekana banzela wana izana no tarte okope ko bongwana na liboso na ngai nazali na prophète ba prophète bazo silda te Kinshasa RDC ba prophète baza ebele mais mboka zo ke gana mbutu mbote l'homme de Dieu mbote papa na ngai prophète Moïse ngai tout le monde yoli tutuzana esengo mingi ya kosola na yo parce que mboka na biso ezana ba richesse ebele mais ba prophétie na bino apparemment ils ont joué pour population de souffrir kaka au lobby ezabongo eza solo ils ont joué parce que batu bazo pesa Nzambe mutema te pe ba sala Nzambe na bosolo te yangana moye prophétie la tanzote ezate ko sala Nzambe na bosolo ndeni ni l'homme de Dieu ko sala Nzambe na bosolo eza fo mutata mbona crainte Nzambe fo mutabanga Nzambe ndenge Bible lobi 10e commandement fo mutato sango OK c'est so mutato si 10e commandement aza capable ya kozwanyo sa mukili c'est na likolo 10e commandement et les 10 commandements 10 commandements ne sont faut mutato sa nyonso 10 non mutakoto sa ta 8 quand même ça déjà récite mais ça na mutu muso to ska mi balé 8 à tous c'est que chèque total donc c'est que na RDC pe foto to sa nyonso bon RDC foto to ça parce que malobanza mbende avis malobanza mbeza bon moyi eza kwa mutu aleli butu moyi azolukelo mo azozwate la robise mama gêné mutu msa ko raso ko gêné to na gêné trop miracle zate na nata wana te mais il comme nesenga avoir esprit bimanando ta mutu esenga fo mutakila il faut sacrifice moko boy omoni Jésus la razota mona ba yekolo babi to ke place moko to bengani milieu mo mabe mais mutongo azobikate Nzamba bi besum se longa fu mutu akila a gêné la partie que je l'ai dans mon miracle Nzambe mais le est tout le monde ba l'homme de Dieu beaucoup moins aussi encore offrande puis ça offrande moi que salom tema passe bon offrande tu as rappelé mingi on lobby bien offrande dans lobby est bien mon offrande est d'accord bien que il faut premièrement mutata offrande Nzambe l'Nzamba bengi moto offrande ça veut dire moto fa sacrifier nzoto corps âme esprit na y on te bengi offrande la première offrande. Voilà, ils avaient un prophète Moïse na bandio na moi attaque muke. Ana bunzambi za rabongo to solo la biso aming za ali solo. En tout cas prophète vie za ki ndengeni na comme prophète bande ko tambola ndengeni. Bon, avant comme prophète na za ki ming na mukili vraiment. To sel mutema mandolinga ilamba makasi funa la ka propre funa lata et moi un peu basi ozolinga basi trop donc ozolinga par jour vivre à 4 et 3 donc on va gérer bon on va gérer tellement parce que basi balinga comme bala la ta bien alinga bala za propre yo peut vouloir za propre basi maman bazo ya bazo kipe yo bazo lesa bazo melisa yo mais na katia vie wana nde eloko vraiment na bano sap na mingi makaste ezali pena masanga vraiment ndolinga mingi te ndolinga mi comme na mingi ba 20 ah ok bah 20 mais beaucoup plus grand nombre de secret na linga ambiance makasi mais ambiance nanga ka mingi ba J ba 20 mais donc en fait on a ici que bande ko bouger bon nando linga neti moi makelo fani ko tomo makende ezali yo pozo ningana ozo sepela lo mona bato ya zo bine salope bien c'est ça mais vie wana ko quitter na vie wana est-ce que ezaki regretter est-ce que o quitter vraiment facilement ezaki ndengeni bon ko quitter na vie wana ezalaki problème moko premièrement na lobanga te Nzambe obi Nzambe soka poni mutu Nzamba poni atoki mi appel Nzambe wala kwa Jonas Nzamba akanga yo yango moni Jonas la razwa ka appel akimi abaki na tasis
nzela kutu na ye biloko batebele bunga apetre biloko abatebele pona ye mutu moko pona roza Babwaki biloko na mai. babwaki biloko na mai Oui, peut-être ça va charge. ba charge donc abwaki biloko na mai mais là moi comprendre bino eza ndenga bobwaka ngai Mais prophétiquement ce qui olobi o expliquer biso nde babwaka biloko na mai o lion na iloba ya Nzambe ezo signifie nini? bon ezo finissé ba combat mokili OK. Béchec, ba loi, ya famille, ba explication, molili, ba réclamation. Makila na biso ezo permettre que muta servir nzambe. Ezena ba alliance e kangaki, ba loi e kangaki e péché ki. Fallait ba boka on na mai. Yango monele ba boka ki na mai, aki akufi 3 jours. Nzamba mi lokola balana ki boka ki kana ni place à tinda ki. Abandi malamo mission nzambe. Mais là azaki bon encore servir nzambe parce que loi bando péché. Et après tant quitté après tant mokili et bon là na yo appel nzambe na moment makambo comme compliqué si nzamba ebisinga folonga musala ngamutalonga musala nzambe ndenge na bando sa pa ba chinois nzamba ebisinga folonga musala wona za yo te fosalelanga na tel ko na tel na se na vivre nini Musala pisa ko moi kwanga ni la parler ozolia ozozala bien mais nzamba la bifo quitter musala wana ata likolo vivre ndi nzamba bitika message yango ya kindenge nini ange mo mutu ma bimla ko to nzamba ganga ka likolo bon omoni mutu nzambe abenga ayeba ngata mapesa na ba verset biblique azanango so teng na Psaume 71 verset 1 à 24 Psaume nzamba pesa nga amna zona mama na yo et na joie que Isaac est fort à mon tout est fort dans l'amour. Aïb sanga na Psaume 2 verset 8 à 10. Aïb sanga lissus na Jérémie 31 39 nenga kangola Israël. Abina zanzambe na yo nde na sana Israël na sala na yo. Aïb sanga na 1 Corinthiens 16 verset 2. Wana so no pisundeni aoganga likolo Moïse tanga verset bo. Non, là où lali ozomona pena pecho verset la muki okomi lobo zum verset okomi abingam na bengai. Ngam na sala na alliance oza nga fo salelanga. Mais na kacho salelanga okosenga mutu mbongo te. Ya omona nga délivrance na senga mbongo te po nzamba boye. Prophétie na senga pe mbongo te. Pona ngapi na senga mbongo te qui soit ça problème de na senga mais pona nzambe ndi soki ndi na tonga temple naza na droit muta contribuer sima prikimoko ah bon donc wani zali maloba ya nzambe ndi nzamba pesanga ndi na tambola bongo si utam nzambe a révélé que non otika musana ya o bandai ko sel pe ba chino otika ya mbala moko bon na banda ko mona ngo compliqué les na tiki na sengi de compte final nde la pesingai na fungoli magasin na loa na salika 3 mois biloko nyonso vraiment esili na maboko ezate size mbongo na maboko vraiment ezate na se poser ba question na zonda mona na non $1000 na banda pe cop na kenda ta matadi to boma na ke somba blo na ke biloko mbongo nyonso esili nga na mabona se trouver na 200,000 francs kozonga na ngai. Parce que bashikota nzambe bande banu le casque na président otala vraiment ce qui vraiment ce que ça makasi ce que beli bien na ngwana donc matali likolo garantie aussi la garantie tika na 3 mois même si kolonda no fota $100 a sengi na bim pour production de simba sote obile nzamba benga mutu mutalikana moto vraiment to soka baptême du Saint-Esprit ko ya moto to soka baptême à moto ya moto pe na mona souffrance to likolo na bande kolia na bande ko mel e moto sanga 1000 francs e mo super na ya lobo baloli pour 1000 e mo pour la linta au sali jeune mo forcé parce que appelle nzambe nzambe azana besoin avant salela yo il faut biloko mabisi kana nzoto no fait kufa et kufa ka l'air ka bolona batu bando sungu comme si ba mitema makasi nzambe ndakangi porte mutu takangi le porte nzambe ndi wana zo préparer yo pour matin la gloire oh là là après wana et soit ki ndenge nini après wana nde na moni fama pele za makasi na Angola na sali 4 ans en Angola na la nzambe ibisenga fozonga na village natal place mabotela soit boy soit na frappe yo soit
na baby ça soit na boma oponini parce que comme menace là il peut non moni au monde peut non la li abi fozonga na fa senti vraiment mbongo tu esili na benga cousin nga abi na tindelo mbongo zonga kaka et puis tu mutozaki na ye mama bana na non tamba bitu zonga pour makambo za subiente ya boyi nande na yako na ozonga na ya tikali au moins que Nzambe a créé des ordres mais juste pour amener na destinée morobo. Bon, abandon créer des ordres te et le qui m'a caché vraiment Nzamba linga ngai. Obi Nzambe so lingi mutu azana intérêt na yo ya yo kufate. Ya mo na katsa Bible atako banda Genèse Apocalypse bato Nzamba benga luka bentérêt na ba kufate. Aluka bentérêt ba Moïse ka kutena ba kumba bundi. Aluki bentérêt ya ba Josué ba bundi aluki bentérêt ba David ba bunda fort bima na Nzamba mbala mo akebunda na Goliath. Nous sommes intérêt à David. Mais les reconquistés David comme un roi. Ok. Oui, tu continues. Et puis, tu as na village natal. Tant on a zongi na village natal, na bandi na ngaka ko matabazamba, nande nzamba ibsinga sukongo ngekoki, il faut otongela nga temple salela ngai. Nandimi na osimba mutema koko na yo ayo peso lupango. Nandi na fanda kabo na bandi na sosa na face à l'église catholique na bandaka wana après 2 mois koka benga bino longwa kuna nzamba yesenga okabula lupango katika to église. Mais c'est réalisé. Ouais, donc les vraiment koka on a pas zala koksi ça 9 ans. Ah bon. On so place azali en tout cas salam et bien comme on a ça vraiment azali vraiment koko ba so azali donc place azali nzamba batele sous ma case abaxilaye ne lokwa ndime ko pesa fardo na panzambe. Et tant au bandi wana ezaki facile ezaki ndenge nini okutana kina na ba obstacle té est-ce que père spirituel no abimisa ki facilement. Bon papa nanga nakenda komona ye Eric Ngunzalai azana ngirengire en tout cas là nakenda na ibshe papa nzamba lobi na banda musala absenga kendo banda a prier atike nga na démarrer vraiment. Parce que ndenge tout le monde na batu mususu mutu bo misana epo na kotika ezaka facilité est-ce que obombeli bisote to olobi na bosolo. Bon l'air nga vraiment nzambe na ye na lukie na ibse nzamba lobi na banda musala na tongeli temple abisinga za gloire à Dieu assemblée nga bi démarrer banda na bandi vraiment musala. Et na début ezaki ndeni ezaki facile. Bon na makamno nzambe e banda ka lokola nzamba za na ote atako ya nga famille pe ba pesa nga chance te ke musala nzambe ano mona ko ndire muto koma ko boya koteka koma ko boya musala na ya ko boya voyage koma ko longa ngola aya kaka sela nzambe. Est-ce que nzambe penda bengi ya solo mukile lomaka polo bani musala nzambe mona 2 personnes ba ye ya msupo sambe bana butumo po mona mutute mukile loba mais par après vraiment écoute même na niveau famille l'entourage na yo l'entourage par mon roi ba vantira muto alingani ko lata alinga mbongo na est-ce que nzambe vraiment bengi ya solo ya ba ye ba mo ba no na confiance miracle mutaye a eu problème abiki en tout cas na famille moi changement lelo batum so famille ba koma ba sala nzambe neti mama na nga Christine akoma mosakoli donc nzambe mama leki na nga modéra déjà Christine a modéra ka donc Christine Makezi a modéra makasi talaka ge no mutu na mukile no mutakomo sala nzambe. Mais na parcours na union so wana ce qui ko regretter ndenge uzaki na mokili to ndenge nzambe a longolo musana na yo est-ce que lelo ko kusangisa ngo na nelo ko kulubani ni regeno par rapport ya oyo leka. Bon pour nanga eza vraiment regretter mais ande esengo makasi pour nanga natali na mokili linga na kufa na mokili zaki be chèque zaki mabe makasi parce que nzamba zaleka posa nanga ya ona sepela makasi na linga nzambe makasi ya omoni vina mingi za ka bazamba ya omoni lele ndi to so na kata mangenge na kite mardi na kinde musala ndo prier ya omona kite vraiment na batu no sambela après o sambela nde na kiti na bingi yo moto kutani lelo
alinga nzambe makasi pa nangeza regretter pa nangeza essayer oui papa héritier prophète ya kalabando ko pesa message pour na mboka ekende liboso prophète ya kalabal bazaki azo pesa message pe ekokisami bini ba message bo pesa ka ezalaka pour na ba individu te ba message bo pesa ezalaka pour na mboka mbimba te kaka pour na bato moko na moko. Bon, eloko na koloba makasi prophétie tokopesa na mboka suko batu oyo baza likolo yebaki mboko eza mboka moko bakopesa chance te ata lelo papa Thierry oza journaliste esa batu so bakota ko doute okoloba na sala émission na ngai bosolo pona nzambe mais mutu musu pa côté le mela bien émission na fait émission eza bien te makama lukuta. Donc, mais tellement il y a une vision mon nzamba tchao destiné mon nzamba pesa yo otala ka nzamba otala mokilité de pona yo okopesa message oleki o andimi yango abiki o andimi ta obikati. Bon sonnet koloba message ni o déjà nzambe apesa yo pour na mboko loba pe ko kisama ko za neti ni na bando yebisa batebele na 2020 2019 na se bango ki mpepe mo ko ya makasi église bat botele mabo prier pepane les malades de côté ba kufa loko abasoso mais mkolole ba korole banda ba église ba pesanga raison pour na yebisa bango avant ki makolo boizo ya bana miki bando sila makila mikolo ba kufa dona pesa ba biloko ebele na loba mais tellement yobi mboka Congo mutu mususu okolo ba maloba malamu ya ko boya ngo mais pour nga na pesi message eza na mutu yo ayuki ngo pasa ele ngo abiki mais mutu ayuki ngo sa ele ngo te et c'est chèque il s'appelle lui pour naï vraiment prophète Moïse tant ba message et comme la cabino tant ba message et comme la bino ki nzambe apeso message marobe bozwa ngo ndenge nini bosala nini pour confirmer que réellement ça vraiment message écouté parce que début mo ka boté à biso que message ne se utare pas nzambe te parce que nini ko distinguer yango o eza message ya nzambe to ezali ya nzambe te. Bon na kati lelo papa Thierry na songo makasi pe na yesa pona peuple congolais no sa ibango message il est bimaka ezaka orientation première des choses wana deuxième message na kati message faut yoka ngo ata 4 fois message ebima yo mo pe faut discerner nango otalango est-ce que yango to yo mo pe faut fanda otidi o sambeli nzambe le nzamba lobelo confirmer message ba confirmer ngo bongo yo mo faut zana na présent là mutu apesio message oyoki otali otidi après sozeli sur troisième message ozeli comme 2 to 4 to 5 après yo mo koti susko sambela otuni nzambe yango to nzamba lobana nzamba koloba na silence nzamba koloba na koganga nzamba koloba na mutaliboma koloba na n'importe quel mutu donc nzamba za olingi na ye azala façon na ya travailler nzamba za atelemaka loko drapoter nzamba changera formule akoya pano na moto akoya pano na mai akoya pano na mutaliboma to transmettre un message papa ke banzela nezamabe mais tout le monde comme mutaliboma réchappé. Mais ceux qui ko lendisa frère OEP azali ko tambo na nzela oyo tambola azala ki ko sala quelque part peut-être nzambe alingi a visiter FC katika musala oko conseiller ni to ko teyeni. Bon iloko ya grave o nzamba ebisanga onga na yebi ko banda Genèse Apocalypse to côté ya batu makasi Jean Luc sur saint espace simbiete muto bongo na mutema te pe muto sala nzambe te iloko za mutuya na makambu nyonso faut Saint-Esprit a confié que mouton il y a des évangélistes et là donc par là ceux qui te comprennent bien que donc nzambe ka ramtu à ça la travail wana à ça la travail donc travail wana eza binoté eza bisoté ta mon santé moko mais comment est-ce que boganya ba am ceux qui eza travail il a toqué na teyo malobanza par exemple na biki nzamba bi papa Thierry tika mabe tika kindumba tiko linga basaba tout tambola na bosolo boye nzamba pambolo. Ce que malobana siko l'air na koyebisa nzambe ayebisi yo Saint-Esprit dans sa travail simba mutema no on comprend que malobo no loba ezamabe au sanotique mais ce que Saint-Esprit symbiote na ko banda tongo tipo quoi miracle ezate pe moto pa mboma te pe moto pe abonga minaete donc dans ça la travail wana ezafena mais ce que prophète to solana mutu oyo asala déjà mabe a na Saint-Esprit ndengeni moto asala mabe par Saint-Esprit ndeni
Oui, bah, parce que moto a salaire mabe, papa Thierry, au comment premièrement, à ça mouli ma doute. Deuxièmement, à tout aussi à malamu à boyango. Autant dire que moto vraiment katine ba mbuma ya mouli mo santo ezati. Moto o roye ba ke na katine santo esprit azali andimaka mabe atabat ba fingia lobate. Atabat ba critiquer à répondre à motuté. Pour ba lobi dans kata pas Jésus papa héritier et là c'est très important oko simba lelo mutu yo alandaka chemin de Dieu alinga critique pour yesu ba fingaye soit disant on peut exemple dans katia foule na Luc 19 verset 1 à 10 tout le monde chassé muibi azwa pa luka yesu adana posa amona nzambe mais là azwa amona nzambe yeba ke foule les autres péchés pas za ki mukuse mo amona yesu ezalaki ba pe ki saye tema za ki mbamba na matata na nzete na mona Jésus mais là ramati amoni yesu pe yesu abi kita na le na ndako no mais yoka bato nde balobi oh mais comment mutu nzamba ke pane mutu mabe muyibi mobomi ayibi bato mbonge bele comment ce que le na ndako na bato ba chercher na ndenge na bango oui mais ok za ki mukola délivrance c'est parce que fungole mutema ayamba nzambe c'est ça la vie de Dieu donc sacrifice wa sa ko matana nzete yangwa sala ki miracle pour naï pour batube bazaki sena kacha est-ce que ndama mona bon donc je dis que mona ki volonté wa volonté peut travail peut mutema neto ni semaine son père fungola ki mutema ayamba nzambe puis sur lobby kita na kolia na ndako na tala siko fule lobby mabe comment nzamba ki ne pas muto mabe muto mabe ya rolia pe na ndako na puis là qui a mis ce abi na kozwa bozunanga na kokabola na babola moto na yiba biloko ne moko na PC x4 donc yesu abi sali ekoti sali yesu lobaki na ndako ya batolite betajite menzoto na ende am na ende ati souverain ayambi sali pe lobiko prophète Moïse en tout cas toza na esengo mingi ya koyamba yo na plateau na biso tozo sepela koyoka mais biso kaka komona kaka ngate mais mona bato o bazali kolando à travers émission oui o côté ya bato nini ce qui va passer 5 minutes au thé bateau selon ndenge Saint-Esprit et kambela au thé ta deux frères to deux sœurs au bazan ba difficulté vie eza passi katina bango bazo kokate mais yo tant que prophète message nini ozo pesa bango bon message na ko pesa bango papa héritier eza très important na ko lo balelo ko banda janvier tu 5e mois on m'a passé un message na parler intérêt de Dieu na kati intérêt nzambe na otala na mona ba Moïse na mona Esther 4 premièrement Esther nokona tindi maloba pa Esther baliba boma biso mboka mobimba est-ce que Esther nzambe mutacha yo po yo kota na libala wana po lelo biso to bika est-ce que ko bunda pona biso te est-ce que ko le beloko moko te mais ce que Esther lobité nzambe arotinda ta moto moko abundela biso Esther atindi batu pa nokone martoché abi semblé ba jif nyonso to ça la gêne à 3 jours nga Esther na oliate na melate na ondima na risqué pour na ki mon roi ça veut dire que na ba moto azana ba problème ou azana difficulté ou azolela et donc c'est très important où l'intérêt nzambe moto où l'intérêt nzambe akufarate moto où l'intérêt nzambe où l'intérêt nae ya mon nzambe abi akusala nelanga nga nga na kosala nelanga nae mon abakuka comprendre mon nzambe excusez alobi na côté le mana poste nanga que ce soit un problème péché qui malade il y a noté mana poste na des miracles nzambe zo localiser nga nzamba lingi bana nzambe basana nzambe batika nyoso mukime batayela nzambe batele mana poste babengo prophète la prophète babengo pasteur tika la pasteur babengo mundimi tika la mundimi il est très important moi ce qui sa émission na biso ya lelo opesa kombo ya église et puis sa adresse église kombo nango alliance des saints de Jésus-Christ de Nazareth eza na commune Bumbu na avenue Yonson Chaba Asosa église eza wana en tout cas to sanganaka chaque mardi 6h à 7h mercredi de 17h à 19h30, dimanche de 9h à 12h. Prophète Moïse,
Bible lobby mutu oyo ayambi l'homme dédié en qualité à l'homme dédié, ayambi serviteur dédié en qualité, il y a serviteur dédié, azara toujours béni. Bénédiction ni nozo pesa na KNB News oyo et puis c'est opportunité au leka na ba écran et puis na déjà n'abso Jimo Kendi. Bon pour nanga na koloba ke elo na moni va makasi na yebi ke Zambe nanga vraiment pambola bino. Na sepeli papa amata sou makasi soki ba otanga ba patron batamine ne batangaye Vraiment à cause ya fidélité puis à cause ya koyamba basala ensemble. Bibi ebisinga mutu ya confiance na basala ensemble a resiraka. Kaka ndenge bondimi koyamba basala ensemble alors mboka elobela bino pe monde entier eto sabino mabele nyos bon sala et pesa même na facilité. Merci beaucoup to sepeli mingi. Merci wana ezalaki prophète Moïse oto yambaki na plateau na biso abete biso masolo azali mutu moko atamboli pe mulai nzamba alakisi makambo ebele mais lokola kangama ki azalaki fidèle nde yango nzamba azali kotombola du jour au jour. En tout cas merci to singi merci mingi na équipe technique oyo ezalaki na biso et puis tokutani mbala sima.